Les intérêts, oui. Tu as dit fausse Luka, moi ça sert à quelque chose. Oui, on a déjà toqué. Les intérêts, intérêt liboso. Non, il y a l'amour. Na peso ba avantage union tout le mobile wana accident ko zoaé à cause de problème à prison ba problème ko ye belé tamsu à cause ngambo moko na musala ba senga de dommage à futa mbongo wana tamsu moi si mutako futa mbongo wana yango moni pe ba décadence beleza na ba couple likambo no yebiso yango mibali balinga ko manipuler basi a devoir ya mobali ezaki asomeli au plante mafuta kabelo siko pas mibali comme ka faiblesse ya moi si non, ils ont devoir été. Non, mais Sarah. Devoir exacté. Ils ont devoir été que. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, Mbote, Bandeko Balandi, il y a Top Media Télévision, Bandeko Balandi, il y a Sarah Tola Télévision. Votre émission. Merci. L'écho de bonne conduite et Outi Kobanda. Bandeko. Benga, ma voisin, papa, Benga Bana. Même ceux qui étaient en train de dormir, Benga Bango, une façon, il y a que non, l'écho de bonne conduite et bandi. Ba poussana awa. Toluka moyen to sala. Émission Oyo ensemble. Bazwa par na bango, na mokolo alelo. Oyo na koyambela bino. La tola. Oyo, bo mesani na ye déjà. Bo mesana na ye. Bolanda kaye. Na banda kuna bino bisika nyonso donc zwami bino nzambe azala na bino toza lelo le 1er juillet le 1er juillet déjà mokolo alelo le 7 juillet ezali mokolo ya mbotama nanga c'est-à-dire ezali moi ya ba prince na ba princesse eza moi ya béro donc tadingala pa abotama moi oto yambela bino Sarah Tola aujourd'hui je pense vous allez comprendre mais même kolata Sarah et comme ko bongwane comme ko changer même attitude à Sarah et comme Sarah tika si s'annonce tika si s'annonce Sarah c'est que toi sur la sur le sauté voilà donc c'était comme ça derrière la caméra il y a celui qu'on appelle Bon Délivre merci beaucoup à toi Bon Délivre pour la réalisation il y a émission Oyo Fongola Bisso c'est-à-dire Fongola Bandeko va comprendre que je suis avec celle qu'on appelle Sarah Tola la tautologie une femme pas comme les autres une femme consciente Sarah Tola Mbote. T'as dit, oui, tu as banda kalambote, là t'as déjà bien. Là t'as déjà ma robe, là t'as ma puta, là t'as déjà bien. Parce qu'il y a ma bénigne au. C'est pour le changement, changement c'est la mentalité. Mais par rapport à tenir là t'as déjà bien. Mais la transformation on a payé et qu'est-ce qu'on a négligé sauter Sarah, ma bénigne ngana lobi. Mais Sarah, ils ont abonné na biso moko. Madame Nana, na yebite soki donc yebiye. Na pesi na mbote na batu bolanda biso hein. Voilà. Maman wana na yebiete mais soit commenter et pas na yo ayaka tie pas nanga donc à commenter. Donc soki Olanda comment? Nana Moussibou. Voilà, Nana Moussibou. Voilà la présidente. Oh non. Maman présidente, vraiment. Na luka qui est na Facebook, na luka mais na moniété. Maman présidente. Nzambe azala na yo, maman Nana. Maman na Facebook, na président bébé Bandoki. Vraiment, maman Nzambe azala na yo. Sincèrement, et ça là, il y a plaisir comme on a maman a commenté babilo qu'on a mingi, na dédicace a été. Aujourd'hui, j'étais dans l'obligation de dédicacer. Sarah Tola. Tobanda émission Nabiso le lot déjà le 1er juillet, l'obezaki le 30 juin. Le 30 juin, Yamboka Nabiso, date ya indépendance Nabiso. Et lesquels Sarah Tola nan ndengenin. Et puis mon pépé nango de Zakindenin. Le 30 juin, l'obina Kinshasa. Ouais, les cas normal, des journées, nous sommes sauf que tous ceux qui m'ont pénalisé, moi, ma camusou, des arabes maison qui fermé, agence fermée, côté biso, totalement vivre dans business, to bimisa mbongo chaque jour et qu'il y a raison ngaka, ezaki moi des avantages. Mais sinon, journal lobby ezaki bien. Na mon aïe manifestation salama kebele surtout biso na boulevard et sauf que et ça là qui n'engage à la ratende que le 30 juin marche ça les maka peut-être Zaki pour un concert na martyr et en autant sous Luka qui va épargner mais sinon journée ça normal et qui bien voilà mais les événements défilé de ça de maquiller le bien ouais non ça de maquiller par rapport à message puis par rapport à ma Zaki le bien déjà bakanga martyr martyr le lobby Zaki mulongo bat baza kota concert donc engeza ka difficile.
Ok, merci beaucoup Nabino Baignon Sobozoko Landa émission Oyo, une minute de silence à celle qu'on appelle Fifi Wechi depuis quelque part. Merci beaucoup Fifi Wechi. Une femme pas comme les autres. Il n'y a pas de comme toi Fifi Wechi. C'est-à-dire Fifi Wechi so katisi wana awanazana Saratola so katisika et pas Fifi Wechi. Au moni sa mère amie sa copine Kim Kimora double K. Donc Kim Kimora double K. Pesa Lisette Koulouma tata mwasi abana nanga imbote tata mwasi abana nanga je te salue Lisette Koulouma mbote ya na sepeli pour un passage conseil na yo Saratola. Aujourd'hui on va essayer de parler un peu de couple, déséquilibre oyo ezali na ba couple ba mibali oyo bazo ko apporter ba malheur ba mibali oyo bazo ko koka ko simba ba couple na bango te et bazo komati au delà ya koluka moyen ba exposer ba couple na bango yo lokola maman okoki ko sala analyse nini conseil nini par rapport ya ba papa oyo lelo bazo koluka ko détruire ba foyer na bango pour que ba bimaka libanda basala makambo malamu libanda au lieu ba vivre bien na ndako libanda na bana na place wana na uzala pena na kati ya sujet na ote parce que nyonso uta na ndako. OK. Mère nda ressource. Mère nda ressource. C'est vrai que papa se comporte à penza un peu bizarre. OK. Mais mobile azalo wa mwana peka. OK. Nde mo biso pe to alo wa bana pa mibale. Na nyonso tu wana ezalaka nelo moko lisolo kaka. So lisolo na kati eza na ngote ndo mona ke papa pe atalisi mo eloni mupandi. Et en dehors ya wana fo yeba tadi spiritualité pe ana kati. OK. Tout le monde a un comportement mobile, moi j'ai un comportement mabe. Mais mabe wana ya comportement na eza pe yete. Eza lien moko boye na famille ezo senga te ke azala en couple na mwasi. Il faut bimara di banda. Donc eza te ke mususu mobile o sala ngo consciemment, mususu aza inconscient. Ata ba vandisi, ata mwasi na aza ko se comporter bien. Ata mwasi o sale bolamu ya bimaka di banda. Mususu ezala nango spirituel. Donc mambo etali ke mobala sala ki anyokoli mwasi et a des angles kaka tadi. Soit aza conscient, soit il est inconscient. Yango moni na makamnio so na ba circonstances nyo se kuta na biso na vie photo sambela kaka. Il faut sambela parce que moni so ineti ba problème ezo yelo mingi bongo, il faut sambela rapport mobala cause la za envoûté. Voilà. Monde totambola boetadi. Okokuta na mutape soka bonjour envoûté yo. Okomi obsédé na ye. Voilà. Ezalaka. Oko mona pe okutani na mwasi mo boye ka boye envoûté yo. Okomi obsédé na yo bosani koza mobile na ndaku, obani ko tracer chemin okomi amoureuse ya mobile wana. Donc ezana spiritualité na conscience en place. Moi est-ce que ya condamné penda ba papa ezate parce que za maramo muso eza muto salango azana inconscience, muso salango il est conscient. Alors peso pe ba raison na eux est valable que moi sinanga zabo yango pe na sali boy. Donc c'est comme ça. Na ninga na ko condamner ba tout mais toi apporter kata moi maele mukie kaka. Voilà. Quoi apporter moi maele wana Sarah parce que nous disons ça eza na bande qu'on a biso ebele aujourd'hui baza na banda kwa mabala mais nos sœurs là ne sont pas heureuses. Chaque mutu aza na version na ye, chaque mutu pe aza na façon na ye oyo ne makambo azokutana na yango na kati ya ndako. Saratola yo ozali maman. Une femme qui n'est pas heureuse na ndako ya libala na ye par rapport ya comportement ya mobali na ye par rapport ya oyo yazokutana nango na kati ya couple na ye. Est-ce que ezali importance wa makambo wana akinoko betela ngo baninga na ye libanda pour aluka solution? Ouais, et comme aka muta koma na niveau ya obetela batuli solo soki mambo etondie na motema ko kufa. OK.
olia kufa nango ndo monaka nana camarade nanga mona na betelo lisolo problème ezara ya intention ya moto yo ko betela lisolo OK okoke no betela mutu lisolo na nenga bien aider a peso conseil mais mutu wana peta muso za na intention na ya mabe a désorienter o lisusu na ba penser a bebisi OK basi bele pe o ba onyo koma na bandaka mabala tadi moni mibali na nature o nzamba sala bango baninga baza en autorité sur basi balinga ba manipuler basi OK or na biso na mibali to andenge moko OK bref on est totanga na bango to bandi première COT to zu exeta to kena bango na université biso nyonso to bi ba graduat to longwe wana to ke licence biso nyonso to bi ba licencié mais comme na affaire ya moi système mobile na ndaku yo lingi yo sala ngana sala te pona dépendara na yo pose makasi ko manipuler nga ozo comprendre donc baso bazara reste nga benga ngo iza parce que Bamitika, Bible écoute le ba maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. L'homme wana mobile à l'homme. Maman na wa l'homme. Mwana na wa l'homme. Do yo o vivaka, oyebi ke ngani na za akutko. Chance mwana nga futela nganda chance ali sanga. Ali sumu ya oza maudit. Ba se confier na Nzambe, ozo se confier na Nzambe en même temps yo mo repose ça la ba effort ozo luka. Voilà. Siko basi nengwana bakoma ba malheureuse na moment nini omoni moi si soko azo sala so epe mobala o sala bazara na moi respect entre bango voilà moi ambiance moko boy ya respect voilà ya respect parce que soko zui basi o bazara mafuta fasenga mobile provision mobile maman na ya côté hôpital fo mobile na pesa mbongo leki na linga voyager fo mobile na pesa mbongo alinga sombata plante bimisi ka fo mobile na pesa mbongo ndo monaka mibale ya bongo ba comment osaka na basi tant moi ça yo sing yango yo famille eza ningini na mama no so abelika fonga na pesa tonga mais c'est normal non ça mais yango nazoloba les manquements de respect non eza devoir te devoir ya mobile non c'est pas eza devoir non eza devoir te non mais Sarah devoir eza devoir te que mobile fasunga mama na non eza devoir te mais plante non eza par considération mais mobile ko sunga mama na yo mais eza obligation te ba devoir ya mobile eza ki asomeli yo plante mafuta kabelo siko pa mibale koma ka faiblesse ya mwasi ka ngam na saela kenyo satana bengani ozane sika okete atana gangela atana na zui mwasi mususu tanga koma na posa kabelo olukanga ozo comprendre siko mwasi soki aza indépendante mobile ebi ke na fin du mois ya simba 2000 asomba amisomela kabelo eza bilo mususu c'est bien que il faut mobala ça elo dépense oui mais eza bilo mususu pe mama o se respecter nanu ke omisomela rapé plante na yo omisomela kabelo na so mobile no apesio mbongo zwango koti on na ba business na yo entre temps omi tchepe na moi place no mo boy moi respect zala na kosote tadi o moni soki décadence wana ezali kaka respect à la raté. Yango moni mutu nyonso tu na vie ozala mwasi ozala mobali il faut faire quelque chose. Est-ce que mobali peut respecter à considérer moi sinaye acha moi sinaye à l'aise il faut moi sinaye kaka quelque chose sur le plan social apporter mais amona quoi apporter ezate que moi so sala rambongo no ya ko cha provision nda kuté mais mobali amona que moi sinanga vanda na bureau mo salaka azwa salaire nae mbongo wane edaki asunga famille nae o pesa pe famille no respect yo mama no tabela sali fier fo mobile no pesa monga kisi a respecter mama no te mo mso clasher donc mobile ebike asala ratusha moi 3000 nae chaque fin du mois azana ba business nae azana ba boutique azana ba salon d'habillement la plupart ya basio baluka mbongo mibali na bango ba respecter bango ezara pasi mobile asakana moi sandengwana et rapasi pour ebike sora tikié moi si okenda o continuer vie na parce que dépendant na été et puis mobile mususu ozoaé a obala parce que moni lelo yo
t'as dit monde des évolué même mibali ba comment otala en phase moi si moi ça sert à quelque chose par intérêt mais moi ça sert à quelque chose pour à équilibrer ta mais oh yo qui déjà to comme déjà na intérêt oh tes intérêts oui t'as dit fausse Luka moi ça sert à quelque chose oui on a déjà toqué na intérêt liboso non il y a l'amour intérêt liboso eza bana lelo lobe mobali wana ko kufa bana ne ba otika la bien parce que moi si na ya Luka mbongo combien de familles otoyebi ke papa zara na mbongo ebele bana baza vivre vie bien tant que papa bango akufa bana bakoma ba shege vrai ou faux vrai bazé belé banda ko tekama mama zaki na gérance sa finance te mama ebe ko teka tandunda tata elamba liputa mama ebe ko teka te maman vie bambani yango soki mobali aza mobali il faut luka babite que moi ça tanga mingi te mais moi si azana mayela saka quelque chose ata moi so ateka mapa na coin ata moi so ateka nguba oyebi ke lelo na koza te ata liwate bon lelo pe musala ko sila po musala pe bebaka musala soki bebi moi si ako épauler ndako pour un temps le tanga pe na sa nini nazongela musala ezalaka ke mobala kene musala pe na tonga boye ba musala ekufi siko bosuka api na bana boyibi bosuka moi ça que osenga na ba famille na e c'est la honte yango wana minga na mona mibali o ba pekisa basi na ngo ba sala bateka baza mibali mabe balingi moi ça ça na sekaka ya mibeko na ye a manipula ka le quoi télécommande parce que moi si on a sora ekoli koteka moi si on a sora côté na bureau sala lelo ozala ou pas lelo musale longwa yo ou pas moi si wana akoka ko saisir ko boko la famille bana na o ya zana bango voilà pourquoi ko pekisa moi ça sala pourquoi ko boya moi ça teka vous comprendre yango moni pe ba décadence beleza na ba couple likam o na yebso yango yo mibali balinga ko manipuler basi mibali ba koma ko compliquer basi surtout so yebika o dépendant na ye surtout pe ba o ya zuwa makasi voilà. Donc, tant mieux, il faut faire quelque chose. Maman, yo tangi le roi mobile, yo tout ça me licencié, mobile on a D6, masalaka. Parce que licence ignos tout yo tangi la une kichik. Ok, va on a ndara libalo botarabana. Non, va travailler le comme ça là yo pe sala et pas au sala. Pobiso ignos tout tanga ki ba classe. Et ça qui poto sala. Ce qui musale mon anité. Bois comme un business. Yo so lukama un fois koto, papa pas lukama un fois koto, on ne sait jamais. Lelo yo poko zalate papa kozala lelo papa pa kozala te yo kozala o ko assumer pour na roboko la bana on se comprend donc nga mona raso iba problème eza trop na ba foyer mingi et où ta peine ba décadence na cause de ta dit moi si sera au sala moi si soka zo travailler ba respecta kai est-ce que lorsque la femme azali est indépendante elle travaille yango moto eko zala lokola garantie ya mwasi aumela na kati ya ndako libala ezala pe parmi ba garantie tadi abano manipuler te ezala parmi ba garantie parce que mobali comme otala aujourd'hui nazala ou pas cette femme akoka ko assurer éducation ya bana nga boko la bango bien et ozala premièrement garantie à liboso mibali batala kati aotala kazi moi si mo watanga te mais ana mayele azana ba orientation ya bien azana ba business asalaka au mona mobali na pona ya omilobela so na boye na lingi mwasi mususu est-ce que ko simba mwasi wana est-ce que akoyeba koluka mbongo mwasi wana est-ce que yango zo mona lelo yo batobele ba victime babotana basi fallait pas babotana bango na vie po yana basi mususu botine na vie omilukeli malheur à vie problème yana mibali mususu botine na vie omilukeli malheur à vie babiloko wana nyostu batu foko talaka yango mwasi zo tanaye moi soso lingo bala est-ce que soki lelo yo musale sili vous êtes capable de quoi assumer charge à libota ni toute la question ta femme fait quoi so lelo yo ba longolo neti na musala po eza ba tebele bazwa ba problème bazwa ba ber ba mbongo yiba na musala ba kenda ba prison sko elo moi bongo e komeli mobile no ba à côté prison ba botole ba bien nyoso. La femme là, a ça ndeni, a vivre ndeni. Tout la procès à papa na biso Vital Kamerhe a. Tant ba comment na kota maman Amida Chatir. O ebinde ba tu ba telemela ka babani. Amida na mbongo ne akala. Aza boss.
sauter banga pe ba saisir ba bien moi si wana mais papa Kamere na prison moi si na bande ko assumer ba poste nyoso parce que mon bala na prison faut foutre ba travailleur en ndako faut foutre ba travailleur à compagnie il faut foutre ba toana nyoso mais sa femme qui assumer pourquoi parce que Zaina ba entrer à bandor côte Sambongo parce que mon bala na prison tout était bloqué même le compte bancaire était bloqué ce que bablo anengwane komeli yo mon bala mitala skoke moi si na tkena ba na 5 Zoa résultat 0. Sarah, tu es une mère. Le rôle d'un homme et pas ya moi sinaye. C'est quoi? Kolinga moi sinaye. Yango ko elo liboso Bible senge. A kolinga moi sinaye ndenge nini surtout moi so donc asala raté. Moi so asala raté ye fa luka koma ko salisa ye ata business. Peut-être peu ba capacité à classe ezamukie okoko moi sinon peut dans le business non maman oyebi ke na vie à lelo ko viser ka te ke ngana na mbongo na osala pour toi lelo pe likame ko ya to chaka baliwa ba makame zebele tadi accident mutako tambola lelo ba accident makolonya sto ebukani na maboko papa va ina ndako mama ayebelo ote bosuka wapi mama ebi ko baola mbongo tete mobali yo pe vanisa mwasi na po ba couple de ba balana moi ça ça ke loko te ba koka bwana te mais papa vandisa mwasi so zolanda biso tali se ke non ngana lukela ko mbongo mais problème pe ko koma nanga munanga likama pe ko komela biso luka ko debuya kata muke oteka kata ndunda oyebi mwasi asala business lelo so mobali na kufi ke famille yo me côté le matin. Parce que bon, moi c'est déjà asi mambongo ta la famille koyate e koyate monika ne basala ki ya mama Amida Shatir famille koyate ba oloba na bino ke moi si wana bossa mboka ya tongo ni ne la ke lo pangwa ne zaki ya na bino au mona ke ko sécuriser même bana na sima papa donc papa so ozotala ngaya mibali musupe ba batankota di ah to lobela ba mibali lobena ba maltraitera basi mibali musupe ba batanko ye pona ya mona ka moi si so akoma sala ba koma égal ba koma ndenge moko ba koma ego mais moi si so kazo sala ba avantage nango eza ebele yo mona ngo lelo te mais plus tard mibali mususu mona moi si ama ele pe akota ba demande musala mobala ofina te ngana ni mama musala wana te akoma ebise soit musala soit nga Sarah pardon nazo tiko continuer avantage nango ezani avantage ani oh yo lobi que moi si ceux qui azo sala et peut-être oui mobali fotala ba avantage ezebele na peso ba avantage nyos tout le long mobali wana accident ko zoaé à cause de problème à prison ba problème ko ye ebele tamsu à cause ngambo moko na musala ba senga de dommage futa mbongo wana tamsu moi si mutako futa mbongo wana parce que asala business yango wana mo na bi mibali musu ba mibala nko on appelle que moi si balingi ba engagé na musala moko ba engagé p mais ABC abi comme on t'a engagé soit le mariage soit ton travail moi ça talibana atali bolingoza na ona mobali aboyi musala ale papa yo sepeli moi sinenga boyi musala bongo rido na oya ndako maele nyonso atangaki na classe abotela rayo bano commissaire femme ménagère mais moi so azana bongo ezana mibali musupe moi si so abandi ba business akoma osata ba voyage ote ngalingi ba voyage wana te balobi makama mabe sala makuna na ba voyage ba femme commerçante bazara sérieux te ngalingi na ngabongo te il faut vendre ngade na lukela kombongo wana ba découragement ya mibali oyo ba na vision mukie mukuse et puis soyi omoni mobali au calé au sa business c'est que aza manipulateur vina ya lingara manipula konza ona bolingo yanki ala te yuma ala te toza ndenge moko danger kutala respect ala kake oyebi ke aza mobali nanga yenda za roi aza chef andaku ngana za na poste nanga na chef a famille papa za chef a famille ngana chef andaku aza respect wana mais en dehors de ça to ande moko voilà yoko sala ngape na ko sala lelo yoko zala te ngape na ko epole lelo pe to ko kabwana yo kende
ozui mwasi mususu bando sa vie na yo ngape na otika ata musu na bana na obokola bango comment eloko wana ba mama batala yango te. Voilà. Tout peut arriver dans la vie. Et là, on monte la sakebolati ba pete wana bovanda seko na seko boko kabwana pe. Et déjà so moi c'est mbali ba kabwani automatiquement mibali ba sundola na bana. Wana équilibre de kotaka. Papa mobala ta zo linga bana makasi. Déséquilibre ane yaka na kanda mama aina pe bana. Bana ba kei. Bana ba kesko mama o ayebi koteka te, mama o a perda ba misala pona relaxa o bolingo kalingi oboya ya sala na bureau. Bana wana ba vivre ndeni. Bana wana ba vivre ndeni. Allez, wana sko na mama wana ye pas mwasi mususu apesi bolingo abadi kobota bana kuna koto bana bazo souffrir bazo kemba. Pourquoi mwasi opesa ki ata chance à relocate, opia ki chance à ça na biroté. Donc ba conséquence c'est belé t'a dit. Donc les hommes manipulateurs, ils ont raison ndenge ba manipulara basi des fois. Te bana raison te parce que ba souffrir na souka ce sont les femmes. Bana raison te. Ba souffrir na ndenge nini? Kasiti ba souffrir tant mabe ya kato problème tant ekomaka. Muta souffrir yo kati mobali nanga lelo so tozana e bakangi ta msu na prison. Muta souffrir eza famille te ba to souffrir liboso eza nga. Pourquoi moi ça souffrir? Parce que tant mtu dépendant na mobali wana ye mta asa futa rambonga bana minerval ndaku makambutu sko ye moko wana bakangi. A vivre ndeni na bana. Tant qu'il y a ça là, il ça la business te, à ça ramsalate. C'est comme difficile. Et puis bah misala na biso ba Congo, so ba kangio net bongo contre sili ba luki mutu musu ba remplacer. On se comprend. Donc voilà. Sarah, merci beaucoup. J'en profite pour dire un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, ma mère depuis le Canada, on a Calgary, maman Deborah Lubanda, Kilo, ma mère à Calgary. Un grand merci à maman Bijou, hein, maman Bijou depuis quelque part, Nzambe Azalanayo, maman Bijou pour namoter maman Lamu. Un grand merci aussi à maman Pamela Moussassa, Barbie la grande depuis Liverpool, Nzambe Azala Nabino. Un grand merci Nabino Baïnion Sobozo Kolanda, émission le code de bonne conduite. Sarah Tola, Eza Nandeko Moko à moi si, maman Moko. C'est-à-dire, Mobali a nyokoli trop, Mobali a sambusi trop, aluki ba conseil ebele, aluki batu ebele, aluki bisika ya kokimela azoko zwate. Mais azo landa émission oyo lelo nanda kunaye. Azo lukaka décision moi suka oya tikali po azwa pour akoma azwa kimia pour na vie na ye, pour na couple na ye. Yo en tant qu'une mère, en tant qu'une influenceuse, maman Wikipédia. Okoki komemela mama ya bongo message ya ndenge nini conseil ya ndenge nini oyo koki kopesa ye. Vraiment vous avez le temps et on peut ça conseil mais pendant 2 minutes et pas ya ba mama bongo. Non, c'est simple. Nzamba za solution mamunyo sotadi. En dehors ya bata mokili kena benga marin, parrain, grand frère na benga ndeko na yo ya yokelaka. Baki mana liboso pa Nzambe. Voilà. Oko chama bolongono na se, banina okota isa Nzambe, ba problème ozo le kanango na ndaku, mobali na wasali bo za na posa kimia. So yene mobali o aza destiné pour na vie na yo, oza na posa kimia, osengi Nzambe prier ata pendant 3 jours, ne ka Nzamba ko orienter yo et après ozu siko mobali au PCA programme que non on a besoin solana yo lelo na pourquoi bona boye na boye ça vraiment sérieux bobimi pata na ndako bokata na site mususu site boza bofanda na noté bo solana noté bando talisa et ocheli carte sur table et au bando talisa e ba inconvénient ya makambo ya zo sala plus tard biloko nini eko bareto nini eko pesa au talisi vie ya bana au talisi avenir et au mona ke mobile wana so ipenda za humain azaki envoûté Nzamba kokangola e so ipaza humain azosala ngona conscience ozonga na nzela donc conseil mususu ezate ko bandana na prière et puis ko dialoguer. Voilà, et puis qu'on dialogue. Papa, je pense à Wande to luka moyen to suka pour na émission Oyo, ezali le tout premier numéro il y a semaine au Tobandi, je pense après Oyo émission na biso musuto ça les ali sur ba divorce après séparation il y a moi si na mobali. Est-ce que ça obligé, est-ce que ça important que bato na mi balé batikala baninga ba continuer ko solo là? Est-ce que c'est important? C'est déjà bien. Batouana ba continuer comme ça la vie.
même si bana bazana kati, est-ce que c'est important? Nakanisi après émission Obino Bokozwa Odo Landi Yangwana ensemble avec Sarah Tola Bopesa Bisoka justement tant Bokolanango kaka lelo lundi Bolanda le deux émissions mais pour na lelo Sarah Tokoki ko sukanano ao ce que vous allez na moi message à Souka okoluka moyen o s'adresser na bande konayo moi Souka moi Sika makambo Sika et puis ba couple oyo bazana besoin à conseil ba dédicace spéciaux ali au PC bande kono ba dédicace et puis to luki moyen to kabona na mokolo lelo. Merci beaucoup Tadi bande ko ba olanda ngai o bazana besoin à conseil ba couple bazana kati ya mbilinga numéro na ngai batunyos tu ba yebiso ke na page Facebook na nga ozwango. OK. Sarah Tola l'influenceuse la coach eza pambate toza wana na mwandambo intelligence na sagesse nzamba pesi biso tozo partager yango pe na ba couple tozo partager yango pe na ba maman na bandeko. Alors yom toza na ba problème na couple contacter nga to solo là eza nango mega na yo mega nanga c'est gratuit. On va parler ceux qui conseillent à repérer ses alliés to repérer ça ba conseil et là on a nango besoin car ceux qui conseillent on apporte là qui ozwe yango ba résultat ya malamu okopé sa biso ka témoignage. OK. Ke bana mama ça repérer nga conseil à likambutel na sali yango tala papa kuta komi boy. Voilà yango ndeka mpako oyo kufuta eza témoignage. Mais conseil wana okozongo na télévision c'est-à-dire en privé. Ah en privé voilà. Tout ça c'est pas en privé. Comme pena que maman Sarah boina boy tala eza ba témoignage autour nango besoin pour na ko accompagner pe vision nanga botina e bana ezaka likambu ya orientation si faut ça la quelque chose respect baluka ngo surtout biso basi loka to dépendant na mibali moko moi ba gafe ya ka trop la femme doit travailler la femme doit faire quelque chose dans la vie c'est très important formation pe ya ba maman na ba papa ezali nyos ça dépend de ka na bino numéro de contact nangeza vraiment disponible merci na bino nyos tout batubo bolande émission na biso c'est la prochaine émission titre mo kitoko tadi apesi rosa malamu merci na bino nyos tout batubo linganga batu nyos tout bolandinga merci vraiment ça n'est fini papa c'est pas important de manipuler ta femme cette femme a été tirée na ba côte na yo na mopanzi na yo elle n'a pas été tirée na seyam na makolo na yo po piétina ye déjà na ba côte ça veut tout dire ça veut tout expliquer là moi si on a azo mérité au lingaye moi si on a azo mérité sécurité au protéger ye aux alaya ye et au pesa ye affection regarde aux onyo kola ta femme à la maison et tu penses que so bimi libanda ba sero zala na bango wana ba tantino zala na bango wana ba porter la kayo kimia non ba tiaka kimia te ba yaka lisuko tia mbeli na kati ya pota wana parce que regarde un peu papa mon frère quand tu fais ça à la fin de la journée au suka nengenin tu prends tes effets te bêtises na bilamba au place okinaki olongola na basapato au place batia ki ongo na maya moto na ndenge ba kwanza ki na mokongo tu prends ba salité wana tu amènes ça chez toi à la maison là où se trouvent tes enfants là où se trouve ton esprit vitamine nini yo ozokopesa na kati ya bolingo wana tu apportes quoi na kati ya avenir ya bana na yo aujourd'hui Sarah a lobby bien que la femme akoki kokeni na nzela ya losambo po akende ko bondela nzambe azongisa lisusu bolingo nanga okedaki musika nanga mobali nanga azonga kaka dazala yanga mais papa si de ton côté yo ozotambola kaka na banzela oyo Bible epekisi wana par rapport à mobali azali marié dis-toi qu'un jour fimbo na yo ekoya sans pour autant yo oye ba place ni fimbo donc outeli parce que le bon Dieu est juste à mon aka même na se amai même là où tu dis que je n'ai pas besoin que mutu doit comprendre même l'hypocrisie au salaka mon frère l'hypocrisie au salaka pour se passer comme si tu étais une personne consciente au salaka mabete le bon Dieu te voit. C'était juste 30 petites minutes bon de livre pesa yebiso to kabwani awana sarato là to kutani mbala simana bande konyoso bakolanda biso maman bijou je vous dis un grand merci maman ça me va droit au cœur merci pour la geste merci beaucoup maman merci ça me va droit au cœur allez